Je sais pas si vous êtes informé, il y a danseuse dans le Mongwa Outikotika Biso, danseuse à Kala, un quartier là. Est-ce que vous êtes informé? N'a pas si condoléances très sincèrement à la famille naïe, la famille a danseuse Nabiso Wanakala, serva quartier latin bien, bon, isuka kinenge isuka, mais na tango ya maka boy, tobusa na nyuso tout. Donc on appelle si sincèrement la famille a danseuse Nabiso Wana, il y a chouchou. Mais très sincères condoléances, les condoléances du quartier latin international. Est-ce que vous comptez aussi vous impliquer personnellement pour Naokundae, tout ça? Comme d'habitude. Bon, ce que je veux faire, ce que je peux faire, je ne vais pas le dire à la télé, par décence. Il faut que je respecte la défunte, il faut que je respecte sa famille. Donc voilà, je ne vais pas venir le dire à la télé, mais on est ensemble, on est une famille. Bango Baza, Makila, famille à quartier latin. Je me rappelle, Papa Wemba était encore vivant. Approche ya maisha. Où ils allaient souci n'a eu depuis Kala. Il faut batona sangana, batona la place. Donc à l'époque encore, je rappelle que ma tête est belée, ma vertis qui est mongana. Papa Wemba était alors. Tout autant que batona casse, bazalik sont vivants pour cette idée-là. Mais Papa Wemba Bakei, cette histoire n'a pas marché convenablement. Ils allaient qui n'a moi bandeli finalement Bakamouani. Otikali de rare, pour ne pas dire qu'Otikali Yomoko. N'est-ce vous allez nous? Non, chaque fois qu'on a une phrase, et ça, là, on n'a pas si. Non, vieux évolue quoi, ça? Vieux djina, djina, mais ma activité, sous. Mais la activité, c'est activité, le monde, on a au Kundi, non. Tu es au Kundi, tu es, pourquoi on a zolo ba? Pourquoi on a tout mis au point? On a zolo récusé kaka. Tango, phrase, ils ont kaka, otikali yomoko. Vous allez actif, vous allez aura. Bango baza na polisuccès. Batikali kana kombo. Te bango pe baza na activité, mais peut-être na degré moko mususu un peu moindre. Moins influent. Voilà, naza na bayaya nanga bazali, vieux bozi bazali, vieux maïka bali, suzi kasi bali, bazali ebele, na oya bosa na bakomba batwa, vieux josara zali, ngaza petit na bango na longola chapeau pour na pesa bango mbote. Donc, phrase wana que otikali ka yomoko. D'abord, nga un nazala camarade ya papa Wemba te, nali petit na ye. Nali petit na ye, oazali kutinda ye, oazali koloba na ye, ba conseil, ba ni petit na ye. Na camarade na ye te. Oazali tango loba to tikalika, ye azali, ngaki ngembo ya Zaiko, fanatique ya Zaiko, fanatique ya papa Wemba. Quand on va dire, chouchouna, c'est la vérité. Moi, je suis son petit, je ne suis pas camarade naïe, voilà. Donc, il faut te préciser. Et puis, la musique, ça est belé. Il ne faut pas quand ça que d'abord parce que na âge na mutoka papa Wembati na mutoka évolue côté na mutoka la djina wa djina te na mutoka viejo sate ba bozi anate ba limbisanga ba kombo mususu na bosana. Alors les gens se divisent de plus en plus. Il y a tant que yo vivant bande kona yo to bayana yo nyoso uti kotango bazana na bomoy mais baza peut-être l'activité ndengo limito lobela eza la moissé mais aussi influence eza mo pour le moment parce que nena benga ko ne bandeli l'homme des générations parce que au parcours ba génération est belé otikali kofi à s'adapter à s'actualiser à chaque fois donc génération mo otikali bando banda qui travaille en fait otikali toujours actif est-ce qu'une autre forme ya maïcha on peut espérer ça tant que vous en avez mentalité aux ali lelo pour ne pas se voiler la face eza penza compliqué. Et ça pensa très. Courage, Bercy. Ça fait mal, hein? Courage. Ça fait mal, c'est collé la tête. Ça fait mal. Na comprendre, parce que Bercy, c'est bon. Tout en émission, c'est bon. Ça fait mal. Batritanga wario. C'est bon. Ça fait mal. Batu nini on va éviter que nga batritanga wario na nzima ki wario wana na kufa nango. Lelo oyo kiti watanable. Ah, pesi fali couronne na ye, o esengela ya sala nango. Sikoyo. Ngai pakalingo masiko ninga bomaka ngabongo lelo siko pakalingo masuki wapi asuki wapi tona banolo bafale numéro 1 ita numéro 2 merci baba nonzima baba ndako nzima ngote baba ndako nzima ngote ça na courage bimisi Charlie pakalingo maloko la Tintin donc so ba pese ka mbwa abimba mo Tintin milou Tintin donc si tu comprends bien yo bana ko valoriser ou bien bana ko la vérité sur Fally pour pas depuis longtemps d'accord ba finanga ina concert ya nini Daniel Bossete concert à Dom, où est Yasuka, où la team il y a Dom de Paris. Ok. Charlie Pagalingo m'a traité en Wario. Il y a mon Monique, Salande Tiba Matissa, frère Nanga Inani, Lobeso, qui est humilié Bercy. C'est ça! Lelo Oyo, Charlie Pakalingomba. Abanda Gobenga Aigle, moi non à Makelili.
Charlie Pakalingomba abenga aigle moi no makelele ya yo ya sala awa pembe na maya makelele amanka fali ba respect mais ce qui le totali émission oyo na pesi ko sano sambote émission oyo wata uti ko sala parce que Charlie Pakalingomba place afandaki le roi bazala mutu nini siko place afandi charge mutu wana na mapika e komi nini makambo ko sano salobi et ça dit ko Charlie Pakalingomba nini pa uti pe ko le émission kala mingi tiens pas nani frère na biso nani ah ouais Frank Stemai alike pa Frank Stemai OK aloba kiki ah batu ni aigle ndenge nini azumbo ngwana te ah te aloba pete ah te alobaka sa caméra alobaka bolanda te parce que babi tembe na sili tembe fuka biye mutu na tembe ah mère tembe oyo ya banda ko loba ezalaki tembe oyo banda ko tshela aigle ki tembe te stomi boya yebi ezana mo ki tembe ya bongo te ezaki tembe ne makambu na ye ya boulot na ye ya album na ye comme ma musicien poto ko sala OK ce n'est pas facile c'est très difficile c'est ça ka sala OK ce pour faire batu pour ya ki no OK ce sima osomona asala OK ce na ye tembe na ezaki na tembe na ezaki na makambu na ye wana ba niveau ka ma musicien place boyeta memi obeta concert boyeta na Angola abeti c'est ça d'accord tembe ko sano ezali na mote ke so fallait egla na te va lobike bino nde tembe te tembe sili ezali na ba temba bongo te Buka mpela ni mavali ya salaka na mbeli yo ya anaza seul animateur oyo azalaka abwaki na studio ndenge abwaki ndenge na koya na TV na plateau na kobwaka bongo ajabale eza musique yo ba ministre ba patron bazo yoka ngo na ndako na bango c'est ça OK eza musique yo teke bo tiango boye e kondo aux générique pour nous non Navia, étant qu'artiste, pourquoi yone tu yo boy ko ya su ko peut sa loge na artiste moko par exemple nde yo sala envers fali pour peu comité général ba ya ba ware waza fanatique na ye omoni eloko moko boy na beta mbeli sou moi si na ye si omoni eloko moko na beta omoni lelo oyo ngana banda oya na TV na zolo bake fali pour passer numéro 1 za numéro 1 bato banda ko tango doute na banda ka ko pesa aigle ba valeur na ye ba respect oyo singeli na pesa ye ba mettre be 50 ba yebi lelo oyo Charlie Pakalingomba abanda ko benga aigle mwana wa makelele Charlie Pakalingomba abenga aigle mwana wa makelele ya yo ya sala awa pembe na maya makelele amanka fali ba respect mais ce qui le totali émission oyo na pesi ko sano sambote émission oyo wata uti ko sala parce que Charlie Pakalingomba place afandaki le roi bazala mutu nini siko place afandi charge mutu wana na mapika e komi nini makambo ko sano salobi et ça dit ko Charlie Pakalingomba nini pa uti pe ko le émission kala mingi tiens pas nani frère na biso nani ah ouais Frank Stemai alike pa Frank Stemai OK aloba kiki ah batu ni aigle ndenge nini azumbo ngwana te ah te alobaka pete ah te alobaka sa caméra alobaka bolanda te alobaki o esengaki aloba amanka ki ba respect o esengaki amanke mais ce que tala émission oyo héritier watana bela pour ka bombo kla ka wona Babylon bi ya icha uti ko sala omoniki et bimisi Charlie Pakalingomba le rôle Tintin donc so ba pese ka mbwa abimba mo Tintin milou Tintin donc so to comprendre bien yo banda ko valoriser ou bien banda ko ba vérité sur fali pour pas depuis longtemps d'accord ba finanga ina concert ya nini Lionel Bossete concert à Dom oyo ya suka oyo la team ya Dom de Paris OK Charlie Pakalingomba tritanga Wario yango monike ba sala ndeti ba matisa frère nanga ina ni Lobeso qui va humilier Bercy. C'est ça, putain de merde. Oh, arrête de gros mots dans la télé, putain. Madija. C'est ça. Ba tritanga Wario. Siko lelo est-ce que ko sa no sera moto na tembe. Ndenga lobi boye siko. Est-ce que ko sa no sa Wario? Asa Wario te aperçu valeur na ndekona ya sa congolais. Passage héritier Watanabe et lobby si makasi d'autre part balobi ke bana wenge ou bien bino ba artiste de so bokomaka juste ko soutenir fali pour pas ça la ngote en retour ce qu'on a occupé sous ko bimisa sous ba regret na awa ke non aux aura ba problème dans le sens que ya kate na dom de Paris ba taki lobeso pour na ke ba traiter ki warrior le lo moni soupé sortie médiatique ya héritier Watanabe et dalingi o expliquer on a nous bien vraiment tu vas comprendre on nini ça fait mal au cœur ah ouais non ça fait mal. Non, courage, merci. Ça fait mal, hein? Courage. Ça fait mal, merci. C'est collé la tête. Ça fait mal. Na comprendre yo parce que yo merci, c'est bon. Tout en émission, c'est bon. Ça fait mal. Ba tretanga Wario. C'est bon. Ça fait mal. Ba tu nini ba ebite ke nga ba tretanga Wario na nzima ki Wario wana na kufa nango. Elo oyo kiti watanable. Ah pesi fali couronne na ye, o sengela ya sala nango. Sikoyo. Ngai Pakalingomba siko ninga bomaka ngabongo. Lelo siko Pakalingomba suki wapi? Asuki wapi? On a un ba fallait numéro 1 il numéro 2 merci baba non baba na ndima ngote
babandaka kotima yango te ça na courage ça na émission pas si na on a comprendre parce que ozaki na vérité depuis kala Jansi Mayasi bienvenue makanga témoin la paix ouais la paix paix alors ça va merci paix si mamute ma paix diké bienvenue makanga la paix Jansi Mayasi faut que ça ita la bande ça petit na besi kitsa mutema lelo sikoyo baratisanga bakina ngana yaka nango so ne ba pesi munduki na wata na fe na kobeta na fe lo kandang na yaka na ba ma deso danger ko mbrouiller sale chance sale bana poto merci na bino ba belela merci mona na kata sale bazo nga ba kitse esprit nga ba diminuer nga même sale ni nana e belela ka merci ba sauva ngai ba sauva honneur nga ba sauva sentir na ngai ona zo pa bikiton ya animation ba sauva ngango parce que lelo mère et na ba animateur tout ba visara tout ça le quoi Bercy a guérir animateur moko so azana okesa pesa pour c'est ça le wata a valoriser fali a pesi couronne azui couronne nyonso a pesi zoa mon yango siko lelo ba pesi nga raison ba pesa nga ka ba raison ka na ba sima kaka ba pesa nga ka ba raison ka na ba sima nzambe na ngeza lipasi mais na bandeko bazolo ba keno ba artiste na yo na kati na ba na wenge nyonso bazo soutenir kaka fali tandis que fali azum sabelo journée te pona bango ou soit to ko comprendre ni ba comprendre na mambwana na passe oyo kilelo mère na yoki pena passe na ndenge ya solo na yoki pena passe ba tout ce qu'il faut pas comprendre que mutoyo azana force ya ko bundela biso rapide tout ikaye abunda chaque chose a son temps ayema lipenze mbo wana ya temps chaque chose a son temps bati kaye non abunda non rapide place azali azala non wana c'est ça et ça la bien makasi donc batu tout ba yebeta que les général na ba wario to ko santé ça de France ezali et la kozala wana abundela ka mboka donc c'est ça quoi. D'accord. Na bato so bazo comprendre bien te balobi que héritier watana bazo soutenir juste Fali parce que bazana moi ba nous na fait rigola. Nga guerre wana ya kosa notre na ya cheta. Nazo mona ngwe izana importance moti. OK. Izana importance te. Ya l'importance te. Lelo oyo bazui guerre ngo basali ngo boye mashpesha. Bazui ya cheta. Akomi ko bunda na père na ye. Siko kosa no sa bunda na. Ani libre. Abunda ni na muté. Abetani musique ni sikoza na moni siko héritier azani pepele ani poser ça tranquille abundana motuté asa la pop na ya sala boulot na ye parce que lelo oyo bitumba oyo batu bakoma bunda ezongi bitumba ndenge zala kala c'est dire que ngana longwe wenge na zongi pa ya shita bitumbe bandi c'est ça bitumbe zonga bongo siko kosa nosa azana abundana na parce que babitembe na ye sili tembe fuka biye mutu na tembe mère tembe oyo ya banda nkoloba ezalaki tembe oyo banda ko tshela aigle ki tembe te sitomi boya yebi eza na mokitembe ya bongo te eza kitembe nde ya makambo na ye ya boulot na ye ya album na ye komema ba musicien poto kosala okese ce n'est pas facile c'est très difficile c'est ça ki asala okese pouvoir batu po ya ki na okese sima osomona asala okese na ye tembe na eza na ba makambo na ye wana ba niveau ki komema ba musicien place boyete amemi abeta concert boyete na Angola abeti c'est ça d'accord tembe akosa no ezali na mote ke so fallait avec la ye na te valobi ke bino nde tembe te tembe sili eza na ba temba bongo te. OK. Ils avaient un bon côté. D'accord. Jamais n'a dit que qui t'aime bien les alliés à bongo. C'est ça. Ben bah tebele réaction héritier tout le monde staff ya fali. Pourquoi bah courager tout le monde directeur. Et puis la bien ta. Pour le mania quand d'esprit tout le monde soulé ka par Zozo. Tout le monde faut pas passer par fali bah CPL bah tebele muswa bino bah wario bah ça va challenge donc fali héritier watana wa grand esprit pour tenir bah bio qu'on a bien so et bah yami bah mou héritier watana be. Et là on a appelé héritier agano yé. À quoi na katimate. Na ta héritier kala na katima. Mais le héritier ko pointe a comme responsable. Ala mikolo atana ba tebele to diriger. Auto comprendre. Ya mo héritier a comme na makambo a to préparer atala na avenir na ye. A comme na te ba ranking mo boye. Inutile. Barankin ko craquer ba place mususu. Barankin mo ko kangele ba porte. Yango moni ke anga makambo na ndenge na ye. Muni ngata libia ko gasha beteli maboko. Yo finir héritier ni. Ba finir héritier. Héritier de grand esprit. Ba finir héritier. Héritier merci na kauka. Merci na batutu ya fali ba ko héritier. Yango moni héritier beta deux fois arena. Abeta ko arena wana. Héritier père d'esprit. Héritier imbécile. Héritier mo to tembe. Oh, tout le monde. Abata muso ba bata mulu. Aka makambo na ye. Sangwa komi na page na. Kama nani? Mutaki makatu na wakadingi. Bino ko kai nani? Ikela. Akomi na page na. Aka lo côté. Yo yebi te ke bango ba luka ba ni coach nanga. Ya TikTok na page officielle. Ko ba biki na komo likala le kaipelini. Donc de vitesse. O ba kon ba bani punch. Ko ba ba visibilité. Kango ana te loko te. Akomi na page na. Et loko pesa la te. Ba te belé ba te héritier. Yuma. Héritier ka le héritier moko. Héritier manger mais. Héritier ana ni fik na ye alingi ana na tuna mutu. Te. Ba tu ba ngaba la komo. Ba komo traiter héritier. Ba komo traiter les gayaya. Héritier continue liste ba les gayaya. Héritier. Et fali ba leka. Ya nani? Ya wera. Fali leka jibe. Et héritier ko leka we fali. Et ka ko mdule. C'est nini wabena balé gayaya. Héritier ba balé gayaya. Nande na foto. Ne kwa yaya. Héritier ko nde kwa yaya. O ka fali nani? Ne kwa yaya.
Babi héritier teki wenge. Héritier teki wenge. Oh, wenge déjà la ministre. Wenge déjà fallait na TVT. Non, héritier à consacrer à côté. Est-ce qu'il fallait beaucoup me héritier na TV? Il y a pas d'idée na bango. Na côté na Belgique. Côté la Lipanda. Acha le fallait point. Ya ba ni makamona. Fallait quand tu confia kata kwa bilo waki chingi de bova. Faut comprendre. Fallait ta pembe la tipembe. Fallait ta kana na bateto lebo ukaja de kolo. Faut comprendre. Héritier la makambu na ye. Héritier grand esprit peta we raconte peta papa chéri. Héritier me montre ne poto muta tuta kaya na ndenga mamiti atana makambu ndenga na ye. Toi décider na ye. Abumika oh muninga fali pour kala. Bino ko bolinga bumika fali pour nani. Boni tema mabe, boni ko chèque. Chèque amboka oh. Ntika mbonde. Leo fallait kata na musique koko. Tokoni ka pala pipio. Pala faya pipio. Oh pipio. Voilà pas musique mo local ka mboka. Oh mais fali. Miga de règle. Ah bah non on a téléphone. Ayo le. Ta do kitaje baba na. Na mbi baba. Pas bazana mboko to ma. Nini? Musique ni bête de générique. Gigo la kalma ba tangi ba. Allez lo lo. Ah baba. Allez lo côté. Amulizwa. Etawa. Nakumika ona lo yenge. Nanga mboka na koma hili zwa. Baki baba kata. Yani dunia. Ah yani dunia. Akuta na ba kiver na South Africa. Mtakwenda lisana kaka Biso doli ate yani kinia. Batu na ba lipata ba bongo na chabu. Millionnaire. Ale pinga. Ba millionnaire na kata ba chabu ba buti pa mala. Mokili mbongo. Oto comprendre? Jeta na bien. Mais président il va bien héritier teki we. Héritier tembele kaka. Héritier na kote. Omo tuone tawe. Nenge we ga lobaki héritier. Yoko chika valide te grave te yota dernier fika wingi. Héritier na kwa kinu wana. Babi we rapide. Ouais, comme héritier même a commis na muta quartier la terre. Oh quartier la terre. Fallait que leader ya quartier la terre. Ah, quartier la terre. Yo biteke to fallait la quartier la terre bonga. Ah, au filo mide moi zali. Ko fele leader chachu. Kaba chatu. Oh malelika. Yego wana. To fallait ya changer musique ya kofi. Ah, o bona bité. Ali ngabongo te nini. Fallait changer musique. Ali ngani bongo te. Ya ko kaka mo. Ota chirumba. Na kama tala yo la télévision. Onjembo wana. Wana fallait de ben. Ala peti quartier la terre. Pecha de picho. Ala ngambego. Pecha choko wana. Kima fali. Nani? Koki de picho. To picho. Ali. Pichichu. Comprenez? La présidence c'est qui. Là comme on a qualité. Les quartier la terre, comment que comme image quartier la terre, que fallait. Qu'on fait des grands. Mais là tu vas faire avec grand. Aujourd'hui les grands il fallait dépasser grand de profil obédi. Ah, qu'on fait gars bon monter. Qu'on fait d'ailleurs. Alors, le problème. Abi monto ba ko comparer fa. D'accord, mais quand on va pas jamais attendre. Qu'on fait ba nous les comme bon. Ba kala mpia kama ko, parce que le guide a gâté. Na arena grand paris. On tapia. Anniversaire quartier la terre, un enfant. Et quand on s'en vient. Il fallait dans la terre. Maman na tout. On va dans tout de la kacha, au théâtre classique, au théâtre pacifique et du avion. Tout il fallait que la quartier la terre. Tout de Omer Beyou. Tout de Omer Beyou, de Omer Beyou. Babi richard perdre. Dans la petite wata. Wata comprend le capitaine Moukati Dingu à Télébi bien. Ngapé na Téléma bien. Et tu connais bien. Ah. Atini bien comme ça fallait. Oh, c'est l'idée. Fallait pas comme héritier. Ouais, babi monsieur ça te fallait comme série. J'ai là comme on appelle fallait on le héritier wata mbota to fallait ka hypocrite. Bongo balo bakaka ko ba mona ke Moukati na Moukati Dingu. Mugaga ko mona ngata photo ka na chule kauka. Fallait ko tuté. Kana di bagata tete ngabe. Faut que bongo na fallait ko kangi photo. Mama. Deuxième match. Mais ya Ako kate ko ngolo bida bango. Petit to ngolo kitengi ya mama musique te. Yango na petit de na photo na yo te ko. Ya ko voyager ba bongo te. La vidéo mais ça. Ya ça na bango pour ni ba fouer le porte ko wana. Ya elicha le bibi ba kumiki. Elicha ko bimabe. Ngato ko le ba fallait na kumiki na ko bimabe. Ko bolinga te mutu nyoto akumika fallait na mboka. Yo ko mutu akumika fallait na mboka ko bimabe. Na babanda ba ko mabe. Na wa je kwa ko maga mabe. Na bendo son. Na kapa ko fallait bonike. O ba tika na to kemba ba génération wana. Na me ba poto mabe. Tanga na mutu eveli na mema na mifika ko ngake mata poto. Apota ba grève. Ba na joli shengela. Wako kwa kuna na to ba bonike makamuna ko bonike fungama. O pega, o taka d'esprit, il fallait que kuna te qualité. Fallait ngo ataka ennemi bana mboka ou bien fallait ataka moko le Japon na biso. Pourquoi tu n'as tout fallait écart? O te fallait mettre 10 ya musique. Ya on a balance. Na le tikaka tangu na ngana ko kumika saline. Na le tikaka tangu na ko finga wata. Na le tikaka tangu na ko finga fali. Ndala mikota ki, na dala ki de doublé. Oh. Ndala mikota ki, na dala ki de avute. T'as compris ça. Tasho ninyo, ngai na kota kite. Boloko ninyo, ngai na kota kite. Ko finga ninyo, ngai na finga kite. Anga muzaki ndingwe, makambo dele. On a regretté. Anga muzaki ndingwe, makambo dele. On a regretté. Tangu ngana kutana kina egana vinanga. Oh. Tangu ngana kutana kina egana vinanga. Oh. Na moni ta defense e bi melinga ipwata bata inga mutaki ni kutala promotion fallait d'aller njela ya musique ya Congo mon papa ko mettre ta defense to di falite wa bi loko ya ya na to minga na fali ku balanga ba wa ya tata ba na fali ku balanga e bele e de la bise sule ka u kae wa bi loko ya yamwani litata kibo tata kibo yo mutu kuna baba ba mo na ba docteur ki tezela la tuna question
Moi, non, docteur. Il y a la tine question. Yo mto aki. Oyi sa biso te. Faire dans tina. Oui. Mo ba luki susu boneni. Mo ta tina wa tina kai. Là on a dit. Moi, non, docteur qui. Aye ba kiteke papa. Ba ko la papa no. Yeyo. Maman ba luki papa. Ah, papa yo tina ngam tu papa na ngai. Elle va moi bébé. Kala dans ba bébé la foufou. Na 9 mois 10 mois. Le bébé toi malia ba dia. Tika. Tika. Il fait na minute ya papa ali. Dans ngana na tutana kina ega na dinanga. Donc pas ngade ke. Ba bi. Mais tu vas te ba luki mo mbabo. Ya bi tele subo yi ka kwa en Egypte. Nanya papa la. Ayi se ke ba le ngande ba de bonai. Ba le kai. Donc elle va te demander ba wario. Abia. Maman ba luki mutando. Elle va te là. Ya mi tika ko. Moi te maka ta ko beta ta de fois. Toi tu fallait te. On comprend. Fali pour parler naka ya mitika Congo. Na bi ko be minute na mitika Congo. Ko comparer ka fali na mutu. Ke. Ngana de communicateur, na tali mutu oyo, na tali mutu promotion. Le ministère belé. Et il faut le te nini. Promotion ministère. Exacté. Ba ministère belé ba balate. Ko nini? Communication na ministère. Exacté. Ba pour ma gouvernement. Mutu ki ni ngota communicateur de la République. Certifié. Certifié to beti ngana hôtel de France. Et moi plein. Na awa. Il ka ya boya kumika anaya kwa muga. Ba ngoto anaya ngana bito ba wawe ba beta anaya. Ba kilate. Nya. Ega comme de couche moto na ibalika. Bangonde ba rêver. Bangonde ba zo rêver. Na minute militaire de loi vitesse. Mais olobaki likambo to moni héritier pas to moli yango. Likambo il y a 1 million. Ah oui. Abia na itaki plus il y a ça la kanda. On va aussi qu'il y a 1 million. Ce qu'il faut pas ça fallait pour vraiment. Pas c'est plus que 1 million. Avant mériter encore drapeau mboka. Et tu pas beta contre wana. Oh. Na tête de France. Ah. On doit dans beta. Oh. What on beta tête de France. En fait na mo. On beta même. Et range mo France. Héritier. On va te présent. On va te inviter. Invité à Fali, héritier Rebo. Ah, petit que moi ça va tout. Moi tanan. Moi yango ba ta kofi. Moi tanan. Ba bi ba nyonso ba kabana kana ba tu fallait so bango. Oh. Nanine. Hein? Rebo akabane ngami. Rebo yemo babini. Abini boy, acheboy, achef. Tozani. Rebo remba. Rebo dans la tête de France, même liste qui t'abini. Rebo. DJ Virit. DJ Abdul. Wata Mubutu. Bamokobe. Daju. Gims. Youssoufa. Davido. Erkeli. À la prison. Abimi. Ah. Nga ba famba te chancer de madame Erkeli. Ay maman ça défend. Maman na ngai. Love me. I love you. Donc, biko to le fema kwa minene, et te luka la tal, te luka ba jela gret, ba te luka tena téléphone côté. Ba tali wa mawa. Na mini chofo ba beta fotati. C'est bon, voilà ça. Ya. Na madate na bango. Ega likolo mo. Non, et puis mutaloba bongo comme on est tonton promo. Azap na vie nanga. Aloba bongo et puis tant ati alobi yango, batindeli yango na tali yango na bengi. Téléphone sona yambi auto nanga wana na bité webi numéro yango bien ko tout le temps. Ote nazo comprendre yango bien tezana nazo rappeler numéro ebito rappeler ndeni. Na bisi eza Odile Manzaka. Ah, Odile ndeni na bité. Comment ko salir nga na vidéo bongo lo bité? Na loba ki bien ebandi la vidéo il paraît. Il sans il paraît au sambela ndeni. Nye. Tant que loba il paraît. Si ko yebsanga to sa question il paraît. Donc les avez manière il paraît ça bongo. Donc si ko to la non na il paraît que na za na zena zemi. Donc papa za. Kasi yango il paraît ngoti. Si ko ndeza il paraît to yeba ko décortiquer ngondeni parce que c'est eza il paraît que balobi na za zemi. Yemo lobi aloba il paraît. Donc il paraît ça reste à vérifier. Donc c'est que sous-bassement nango za. Parce que j'ose poser cette question-là. Si on dit andeni partenaire andeni donc côté mon boy ozara no gwin ça côté mon boza moi si toza pour ne pas citer bah non mususu quoi. Vous comprenez question là ou bien non sans toi à l'aise. Donc si ko ba ozara lele toza vraiment femme moi si. Donc dès to va dire non dès to sula no boyo ka so linga na kibo moi si to linga na kibo lele non. Ndio zalele ndinga pe na zati. Donc mukolo yo koma moi si comment comprendre que basi bazala nga pe na komi moi si. Est-ce que to kende bien? Donc cela veut dire yo linga na kibo moi si te. Donc ndengo za moi si nga pe na moi si. Non mais nga na yaki na TV pour na famille. Voilà même l'école to ma famille. Toko za pe école moko tant so petit ngo en classe to iba peteke mona no kwa tanga na deuxième mona kinga na tanga na troisième. Yango basala yi mutatanga la place amutute. Basala pe muto sa na place amutute. Quel que soit boza famille, mutam to fosa le loko yo lingi. Nga na kosa mambo o batu basala raté. Na kosa pe mambo batu balingi na sala bongo tete. Nga na yaki na media, o moteti le na zakana mutema passe nde ba finga mo na internet. Parce que na yaki na media te. Na maman nga kufa ba finga na internet. Mais pour nga e kontaka ba libérer pour na défendre les rois de la forêt. Donc nga na yaki na media nga moko. C'est que mko nautika media ka nga moko. Na yaki na mwana te na papa te na mama te. Preuve année, batu ba yebita msole ki nga la ndanga te.
peut-être bato bamona bona ba TikTok parce que biso tout ba minene moko tout pembe tout ba taille moko muta ko détecter que oh elongo dile mais sans quoi muta yebi komba leki ngala ndangate ni komba grand frère nga pas poison mobutu parce que aza artiste il y a zalaki déjà mamna ba rap depuis biso zaki bamki azaki déjà aza premier rappeur sali rap na lingala en France c'est poison mobutu bon ni tete quoi mutu mso awoye bateke donc ngala da muta mamambu ya ba TV ngana ki TV nanga na wira muta yaki nanga na TV yango mona tambola ngana wira donc les sème d'ailleurs dans la TV ça comme les wira donc so lingo tunanga otuna mamba logo donc otuna mamba papa na bana tena ba mamati donc parle-moi de wira son voilà otuna parce que les lots tamsu na lenga ki bo moi si ba est-ce que moi si oyo boya za ka peme na wira team comme so tamsa nga benda kota mama pataye à sa place parce que maman yo pena so ki défense penza alors les kara kotuna ba mibali encore limite encore comme un peu biso na boké sans so ben c'est ça la marati boké on est ça la mamba ndingo na bino boyi bango na na wira boyite na ki mo amuki donc na mwana ya wira na mwana ya ndako donc ngaso moni papa biso kaso de to ba age moko na koko benge pe yaya donc na mwana ndako donc wira ibi combien de fois yoka passe na ngaso na beli moni ngane na za bona na sali loko te pona wenge musique maison mère pona le roi de la forêt na za na be bandeli kaka parce que na yobaki lelo drapeau to za nango o eza logo nanga c'est mon logo pona wira na bossa na nini nazali parce que le roi de la forêt zo mono yo aza monene makasi mais lelo na témoignera ye yango moni pasteur wana na comprendre penda ki non a pena mtanzamba solo pour détecter que le moment que wira za mona nzambe ya munene eli nkolo babu ya pa chopanda je te sali là vous êtes na deuxième ke na vante pe bato balandara biso ya pa chopanda ba mbote na yo posa dom na lille est-ce que to kende bien na peso pe mbote et pourquoi pas hein na moni maître Tani Diaka le maître le plus pesé de sa génération on vous salue Patrick Kabambi ba mbote na yo yebi merci beaucoup donc ngana bela gravement na lobeloko peut-être non na lobaki ngote na me ko solongo le lopoza émission bana basi bo tenir regarder parce que bata wingi bazara somo question moi doda ko koleka suku na te ndo bazara na ba réponse nango ba balinga raté pour pe na bango basa seblo wandengwa bana kanda David Mabe pour la question donc mais ça fait du bien de parler de foi tout ça dans contexte la musique ngo mais to beti to décortiquer to bimambuke par rapport ko ta ba maman pe moko go to sunga quoi voilà pourquoi na linga le roi de la forêt mingi et puis na ribaki ça ko linga mingi le roi de la forêt moni épée wa simbi pona nga ezo compter belé mbali belé na vinanga na mo ndire azo bombanga na si ali bende oyo. Donc, pourquoi? Parce que na uta obela gravement malade na kin na saki 2 mois na banda obimati na n'a même pas barep après jour mususu après abenga lui allo dile maître ninja ibisinga ki oza gravement malade dans des tosola na olo bobele za ngana ngana kansa likoli kolo keza malade vraiment ngabi ouais président ko même pas au téléma parce que na yaki libele o moko ko même mulaya lokwa ndako ba voisin donc na ko mesa tonge na libele o moko mukuse o moko mulaya maintenant fayi papa biso aluka mutu moko sa isanga aki oluka oncle donc bengi oncle abane ayaki pe ko traiter jour albosa ya moninga episinga 11 personnes basangeli yo moko bonga bana na botama na bizekete na binda kwa ngangate na bika ki mama bisa kufa na bible na maboko na bika prière quoi après episinga 11 personnes basangeli yo tie mutu na se mais loko yebiki so motema malamu donc cela veut dire mabola musala ikenda na maite bundela rayo donc yango ndezo bundela so ibola muté nozate ayebisi papa biso après singa lobi aoya pour traiter nga du coup na bengi prise na ebisi prise alobi non il faut que nebo qui n'est pas walesa parce que walesa na pese mbote yoka bien to teleminga na papi ka kolse bondo ya machine oh lelo batu bayi bate pourquoi na za bolingo mingi pas grand frère wana na moi sine linda énergie na pese mbote maman na chilo na za na bolingo mingi na famille wana parce que baza lokwa ba deuxième famille nga o na zwa oyo ya lokwa na héritier oyo zala na ko lobele na TVT mais son na problème na bengi ouais son na problème na bengi maman fona za solution comme nga wana et puis la plupart des attentes sont bon au mode sengo yo mon des belé mais pas ne comme muké pour dile donc président il faut qu'il pas walé ça car lelo na buto abo ko la te faut qu'il pas walé ça pour na que makambo oncle mona ki wana après na bengi yama président pas bengi ya benga maman dit le président benga bi photo qui pas pasteur walé ça ngana c'est OK lelo na mincho na ko raté c'est photo qui lobi na tongo o lobi na 6 heures na déjà ngana la na butu te na la kana tongo mais comme il difficile pour na la même na butu donc na comme douleur e bandanga inerte 5 heures sile donc butu mo manga funa lela même na ki kota douche funa simba libele moi ba voisin na moko o abiso na kina na douche na se soulager après na yeko so donc na la sport tout droit donc so lali mopandi libele ko mopandi wana ko kufa la butu okomona jamais mutu lokolo nga pété ouais mutu lokolo nga ozala rata nzamba sika osaba batu mibali ndenga moko ça alors en tant que femme qu'est-ce que tu fais non tant non en tant que femme qu'est-ce que je fais na bandi maman ko tala nini wera poster ponga pena reposter donc banana mamba wera na so papa donc nena za boyeso na lamuki eloko liboso na bana mamba wera on fona kota ba plateforme à téléchargement les rois de Dafona e ba poster nini ya sika ponga pena zwango na reposter batu na ngape ba mona yango voilà donc eloko na bana yango wana après na ye na TV boni na raisonner lobby r na aussi ça na raisonner lobby na kolia et puis na bando tala ma mususu pembeni pas pembeni il y a mon copain moi
ouais mon copain azanga te azala na ye ah donc azali ouais azanga te na sisa li comme dans le baté air de roi de la forêt assembly voilà air de roi de la forêt mais to que ouais on comprend que aux hommes d'amaël hein bon bat baolo baba combien on a c'est madame tika ya silisa bango bazala te tu vois que moi et toi c'est génial j'ai beaucoup aimé donc on a c'est pas une émission ngam on a dingango donc on comprend que dans solo là n'attend normal parce que neto ya raboué toujours la guerre toujours yo poser une question na s'exprimer devant batou ba comprendre ni yo poser tu vois yo poser un temps c'est le mois muké mais ngana décortiquer na comme son place autocomi question na ezaki boy pourquoi okotaka vraiment na makambo wa ranson corps et âme neto comme place autoza na bando laksa yo pourquoi elo onyezo poussenga so yo ranson na za likambo ngana za ali devant nango na sala ngo bien parce que il s'est sacrifié pour moi à outa qui répète on a fatigue mandimi aya kota nanda kunanga fukama je sais pas je sais pas na monate place on a son comme on a même ngam nanda kunalelaka voilà et puis tango wasisi osambela pona nga epsinga odile yeba kende na sambeli bwenzamba oyo kabisa soza kondima lobi oyo kabien je te jure après abenganga izara ba 23h après abenganga ba 3h du matin atinga odile ndeni na c'est près pasuki c'est qui et yeba te mais pasuka les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo, pour tout